histoire maman Bellevie aye biango. OK. Bellevie Kandi la patrona aye biango. Tu vandi na prière to sambela. To sambela, tu na prière makasi. La nuit de prière. To sambela après la prière, le pasteur dit ah papa Serge tant on a sambela. Nzamba ola ksanga yo. Osali accident makasi. OK. Osali accident makasi. Moukou a lokole boukani. Même le docteur n'en revenait pas. Mbote na bandeko nyonso o bolandaka Irsil Botelo TV. En tout cas lisolo ya papa Serge ezopesa biso pasi makasi na koyoka papa Serge ndenge aza ko expliquer biso comment maladie na ye ebandaki epesi pasi pe mawa. Alors nazotela nanga bino bosilisa toyoka makambo nyonso o papa Serge azoyebisa biso concernant maladie na ye o toyokaki babwakelaki ye mbasu. Papa Serge azoko expliquer biso mbasu na ye ndenge e bandaki eutaki wapi nani oyo abwakelaki ye maladi wana. En tout cas na milia ba comédien ezaka passe pe ba comédien bango moko ba milingite tozoyoka ba makambezo bimaka ebelebele surtout soyi mutakufi bobandi koyoka ka ba comédien ba makambezo bima ebelebele na milia na bango eza vraiment malamu mingite. Kota la papa Serge azakana na problème na mutu te azakana vraiment na polémique na mutu moko te mais makambo ebimi ebelebele pona maladie na ye ba secret ya somo o epesi pasi pe mawa eza vraiment mabe mingi na ebite ba comédien mboka na biso pourquoi bolinga kaka bino nde bozwa ka do mutu azolinga kaka ye azwa mutu mso azwa te soki mutu mso azwi epesi pasi donc ye kaka ndabima le devant mutu mso abima le devant te eza malamu te. Eza malamu te mutamta za na étoile na ye papa Serge aza na étoile na ye bino pe batumsu boza na be étoile na bino étoile mutu bakanga yango te lelo papa Serge aza na étoile na ye ceux qui rolo papa Serge azwa ka bakolongo no bati ale ala ojwe ndenge mususu Serge pe ojwe ndenge mususu me bata théâtre boza mitema mabe papa Serge aleli anyoko makina pota mbasu kotala ba vidéo ya somo epesi pasi koyoka papa Serge azolela na émission lokola mwana muke epesi pasi mi alors bandeko noti la bino toyoka papa Serge en tout cas to landa bien to silisa yango tina suka toyoka ndenge papa Serge azako expliquer biso maladie na ye ndenge ebandaki. Alors so ezambano ya liboso okoti na chaîne na biso ka neto senga bo s'abonner bo commenter bo liker bo partager et ko sala malamu mingi. Et au salam malamu mingi en tout cas manifestez-vous ba o bolinga Bellevie Kandi kana moté ya malamu na ye papa Serge pe ana si ya maladie na ye azo témoigner motema malamu ya mama Bellevie Kandi. Alors tolobaka Bellevie za la moté ya malamu tondima ngote tolobaka Bellevie za la moté ya malamu batu mingi bandima ngote mais ye papa Serge aye ko témoigner eza ki fanatisme te ma ye ko témoigner azaki na si ya maladie azo témoigner Bellevie Kandi ayebi maladie na ye utaki boye bandaki boye en tout cas epesi mingi na ba comédien bo changer comportement bo sa musala kitoko to sepela nango bo sa na bino musala na bino bien to bo yango te to sepela nango mais bino mo pe boye ba etambolo na bino bo changer. Alors to yo ka papa Serge tina suka ndenge nini ako expliquer biso to bo sana te ko tia ba j'aime ko s'abonner ko partager et ko zala malamu mingi bisous to yo ka. Dieu m'a fait grâce. Comment qui m'a lili awa nyonso koto tout na comment qui m'a lili et puis na tsala ki moi moto mke awa kana libungu. Et après vers 2h du matin je me suis levé. Fungoli misu. Moto ezo bimanga na zolo na misu na munoko moto sévèrement. Fukola atie na mai achenga na tolo na yebisi yo minita botanga. Ba isuwa ni kauki. Lundi. To komi na butu ya lundi fièvre impossible. To komi le mardi, c'est alors que navandaki nandaku. Nzoka madame Natongo et ça c'est la expertise à lokolo. Dieu a permis que je sois malade. Nazala nandaku. Sans travail, sans ressources, mais dans ma maladie. Dieu m'a envoyé des corbeaux pour me faire nourrir. Amen. Okay. Et c'était grâce à vous. Vous étiez une bénédiction pour moi. Amen. Je vis des gens qui priaient pour moi. Naïba bangote. Natikala koyo kayete. Mutao bengayo ayebisiyo papa Serge. Papa Serge. Yo kanga na losambo. Il y a le bosso d'agani. Ba essayer ka liboso ezwakate. OK. Ezwakate
et Oyonde Yango Ekoti. C'est mon travail. C'est mon travail. Hey! Mais cette fois-ci, je ne marche pas dans la distraction. Je marche avec Dieu. Le diable ne dévore que ceux qui sont dans la distraction. Vous comprendrez, hein? J'ai été distrait par rapport peut-être yako sekananga yako zala na batu makasi na ebisiyo na conflit na mutute na laka mutu libala te si ce n'est que maman o nazane na ndako. Oui, certes, je ne refuse pas. Nazalaka célibataire. Nazalaka célibataire, mon mariage était passé en 2021. Comme en 2020, tikuna, nazalaka célibataire. J'ai tâtonné parfois. Mais natikala kolaka mutu moko te libala. C'était une invention de chroniqueuse pour salir ma réputation. Mais laisse-moi vous dire aujourd'hui, je l'ai dit en tant qu'un homme de Dieu. Batunyo so basala qui invention wana, ils payeront ça. Très choqué, je vous dis. Vous voyez combien de personnes bafinganga te? Vous voyez combien de personnes bacholanga te? Je médiais en témoin. Natie ma belé oyoto ni ata en témoin. Ce qui n'a kosi nzambe na kokosa ma belé o na onyata te. J'ai été choqué, ça allait coûter même mon mariage à toi. Donc j'ai compris que c'est Dieu a permis. C'est Dieu a permis que l'Okoyeya, peut-être pour quelque chose, à Liboso. Je vous dis, je le répète, si Dieu a permis maladie, c'est parce que Dieu a empêché un irréparable Liboso Nanga. Je l'ai dit tout, je ne mâche pas mes mots. Liboso Dagani. Bah, c'est Yaka Liboso Ezwakate. Ok. Ezwakate et Oyonde Yango Ekoti. Nzambe muta permetaki parce que Nzamba yeba ke loko mugeza liboso faut empêcher ngo parce que ngana za ki na prière na za ka na prière to sambela c'est tanini simbité ba luki ba tanini simbité to sambela on a eu le temps de prier maman belle vieille histoire